Cuisine Yannick TV, nde makambo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kati ya chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Zamba pesinga mutu munoko maboko na makole bongo luketu Ozala desie ona tonto Jaco Ozala desie ona bakuke Ozala desie ona babakuke Ozala desie ona tonto Jaco Ozala desie ona Zakala Ozala desie ona Teresia Ozala desie ona Leia Ozala desie ona Lule Ozala desie ona Chiquito Ozala desie. Coucou mes abacous, commande tournage avec Maman Loso, Maman Makambo, Linda Chou, hi. Hi, Mom. Yes, Sylvie la médaille, yes. Commande tournage, SB. Bonne année mes abacous. Papa, tu as entendu ça? Non, mais on me cherche de la maison, c'est ça, papa? Papa, si je pris la décision de me déménager, ça venait de moi, ok? Personne ne me pousse à faire ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend et que écoutez la bino partout bozwami. Oui, ça Cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV a kapamba te bala mama. Na fongoli ba caméra na nga na memeli bino émission kitoko partout bozwami. S'il vous plaît la famille bokota bolanda émission on a memeli bino na boke binyonso. J'espère bomoni miniature wana. Miniature wana eza bato a théâtre na biso, bato a maboke na biso to bengaka oto landaka oto lingaka bango. E na kati ya SB ba memeli biso nouvelle film. Aïe aïe aïe. Eza koyinda bandeko na ngai, eza koyinda. Mams azomema biso toujours likolo. Avant ko ba émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala mkezaka kangolu ya nzambe bana mama. Baba kuku oye bokota o Cuisine Yannick na bino yewe. O ndeko na bino moko na bino baba kuka sila bisal bandeko Cuisine Yannick TV bokota bolanda émission na boke binyonso. Tomoni mams abimi ala kisi biso be extrait ya nouvelle film na biso ya la tourbillon de Babel. Ay mami ça me biso toujours likolo eza kaka makambo. Siko na kati ya film wana nebite be extrait o mami si alekisi nebite soki bomoni o bien deni parce que nga Cuisine Yannick TV nalandaka ba film na biso nalandaka ba film na biso très bien pe na boke binyonso yango na kakosala nango analyse to partager ensemble. Bandeko nanga kotala na film wana tomoni tellement ba vebele amemeli biso mama top mwana muswahili kilo a mboka amemeli biso lisusu tonton Jeko ayaya amemeli biso susu Marlène ya via mami tomoni lisusu Junior ya Caleb wow. Toki lisusu na ngamu wana tomoni susu Darling Palata azongi lisusu. Darling Palata a joué déjà 3 fois na kati ya SB. Tomoni Darling Palata a joué ki na blocage.
a joué na réclamation azongi lisusu na tourbillon de Babel tomoni Darling Palata azana kati kuna tomoni lisusu Raif tomoni lisusu Linda Cote wana fitir sila na biso bébé na biso tomoni lisusu Nomi bilomo bozo mona mamsi abebisi botala no bater wana batrice wana filme oyo eza wow tomoni parcours tomoni lisusu pasteur tout amemi pasteur de la foi te mamemi pasteur na biso kombone kute kimanga me na benga ke kaka pasteur nde to mesana ko benga e bandeko nanga boko koma na ba commentaire tellement ba vebele alakisi libiso susu papa Elko pe azali. J'espère beaucoup mon appelle papa Elko na ba miniature na film wana papa Elko pe azali. A meme biso lisusu yape tonton Pierrot Ndombas wana membre ya SB bilomo boyebi azali lisusu mama na nga na kati kaka ya film wana eza kutu film te bandeko na nga babakuku eza kaka bestre wana tomoni kotelema ya tonton Pierrot Ndombasi tonton Lulu kotelema na bango batelemi na peko tomoni nde bazosola nini bazosola ndeti baza ba frère bankadraka bana ekodim siko ndeti ya pe alinga déranger mwana moko o akoli mwa njoto ye film o ezaka somo bandeko nanga film ene okute bimite mebe extrait oyo ebenga deja ebanga babi moto linge pela mams abebisi na kati ya sila bisa na kati ya SB bokolia kaka bio na bio po njoto na bino ezala toujours makasi. Mams en tout cas nzamba pambola protéger yo parce que ba terre oyo ba actrice oyo en tout cas ezana un film nan kutu tomoni premier épisode te mais be extrait oyo déjà ezoganga okafa mama na makambu balobi la tourbillon de Babel bozo zwa sijana ndenge ni bandeko nanga bozo yo kango bozo ka ndenge ni nezo sonner na matoi na bino bomoni estrana botali lisusu na pandi wana Darling Palata azana bandeko na Linda Cote na Normi kuna peza akobeba tomoni pembeni ya Darling Palata tomoni Raïs wow eza koinda mwana mwasi aussi la bisa nzamba pambola ye tellement alingaka bandeko ne ya trop tellement mams azam mutabolingo tellement mams azam pa oka vraiment maman un cœur azana cœur akibo mama wana ebi ko partager na ba frère na ba sœur na ye so ki azana un à partager comme muke bali ensemble ça c'est la famille oka vraiment le vrai amour tozo mona ngopasi la bisalu oya azana wazo partager on a bandeko na basi na bandeko na mibali aponi te kaka bomona kaka batu moko non SB eza compagnie munene entreprise ya munene soki il s'agit que baluka ka Darling azonga beta bala na bakoluka kaka Darling Palata soki esengi ke bobenga junior bomoni junior oya Caleb le to bengisi susu mam sa bengisi susu aza invité na kati ya SB na film ya tourbillon de Babel eza vraiment mama na film fila bisalu nzamba pambola babengi o Poutine mam na biso pomba scène aigle o vandi ozwi temps ya ko réfléchir film ni na ko tourner après révélation eza facilité oza vraiment moi si ba bengi femme forte moi so azo travailler dur lokola mobali nzamba lo la fa pambola protéger apeso longue vie apeso sagesse intelligence discernement baba kuku to longwa na distraction bandeko langa baba kuku par-ci par-là bisika nyonso bozali bokolanda émission oyo live o bokolanda ngo après bozala na attitude à prière to soutenir même Sissi là na tous les domaines to soutenir yé de pro de loin surtout na ba prière nzamba lola protéger makila Jésus-Christ est couvrir parce que ba révélation ba domination aïe amimi biso lisusu na
tourbillon de Babel. Waouh, moi sur Nzamba mona yo, Nzamba protéger famille na yo, a protéger compagnie SB et comme vraiment même partout balo barake vraiment entreprise à solo et aux anango o comme nango même 10 Nzamba me mona ba dimension mususu mo futi malamu ezaka Nzambe parce que tout le monde na kacha SB ezaka te batu ba jouaka ba non mami satala ko bi ah muto abete za mama top bomoni mama top iti bomoni style ndinga oganga mama top azotala eza koyinde za mama na makambu na kacha film na biso ya tourbillon de Babel eza mama na makambu bomoni lisusu na ngambo na bandeko na nga bon manifester na ba commentaire s'il vous plaît na ba commentaire même si tomoni pantalon tomoni elongité pantalon koka mwana mobali apesi sima mais même si afingi mwana mobali wana pantalon lati eza lokola pantalon o lati na ndeti eza lokola couche balati na nsambe na mami so asuko aussi sanga mayele eza pantalon alati pantalon lokola alati cache couche bandeko na nga mams pantalon au papa lati si ko ngana otuna bandeko na bo manifester na ba commentaire o ya lati pantalon wana eza nani o eza question na otuna ba kuka monde entier j'espère bolandi extrait ya film na biso ya tourbillon de Babel si ko o mam salobi alati pantalon lokola alati cache couche aza nani bandeko na nga parce que to moni longité to moni kande ba kati kota pantalon ana. Ah non, même si osa vraiment maman a d'inspiration. Au télémica bolobi pantalon quand on a lati lokola lati cache couche. Et même si au bout la on aura vraiment temps à réfléchir, on aura vraiment temps à comme filmer na yo. Poutine d'écriture. Nzamba lola protéger si la bisal. Nzamba lola amemo na ba dimension msusu. Baba kuku oye. Baba kuku tozala toujours Baba Kouk tozala toujours d'amour. Baba Kouk tozala toujours uni. Baba Kouk bino moko boyebi ba vrai Baba Kouk. To yebani bana mams. Kozala na maman lokola si la bisalu ezaka kangolu. Bota la mwasi ya propre. Bota la mwasi atonda na kibonzambe. Bota la mwasi atonda na mayele. Balobi na époque eza sous époque ceux qui a monté des santé ça likamwa mutu po esala bana mama. Mutu po esala to monaka mama na biso mutu ndenge esalaka azolala te azokomela biso ba film moko ya wow okotala film wana na bana okozapete okotala film asila bisalu jamais oka bêtise okotala film asila bisalu ozwi consolation otali film asila bisalu lobi wow otali film ya asila bisalu olobi vraiment non vraiment nazwi solution azote ya directement batu misusu bakenda ke église te omona papa na maman bakenda église te malandi ka film asila bisalo bi e parti on ndeti balobeli nge parti on ndeti batei famille na nge nzamba lola apambola asila bisalo nzamba lola tambuse monde entier to mona ki kaka des gosses to mona ki kaka Dubai wana eza kaka Afrique na minute nzamba o meme na ba dimension msusu fo atambola na France atambola na États-Unis na Canada na Belgique na Allemagne fo atambola na Europe mobimba fo mami sinzamba meme na ba dimension msusu kuizi yani kitivi na bino na priaka pona bino nyonso bandeko na ba bakuk na priaka pona sila bisal mami sina biso nzamba lola batele ameme na ba dimension msusu atondise na sagesse atondise na intelligence atondise na discernement amema ye lisusu ya koleka nzambe parce que ceux qui ont la sagesse ont la intelligence okosala ba bêtise te bandeko na nga faut ko senga kapa Saint-Esprit ozo prier senga sagesse senga intelligence parce que toza batu toza kana be erreur mais nzambe a soutenir biso parce que corps ezaka faible faut ko prier ka bandeko na nga parce que quand la film oyo ngamona bi non mams alobi la tourbillon de Babel bozo kanenge zo sonné baba kuku
Dadi mavungu, papa yoka makambo yo, landa émission très bien aboké binyonso, kuizi yanika lobaka, oya yebi, oya yoki, mam aza vraiment, maman moko ka vraiment super maman, eza ngolu kozwa maman si la bisalu, nzamba lola batela ye, en tout cas ye aza avandi azokoma. Ah, la série révélation, la salanine. Bon, Monica, après révélation, et ça, le cas 2 jours, 3 jours, j'espère que Mbalamoto Moni Susu, ndenge ebine kosela biso susu, la tourbillon de Babel. A flashango, extrait wana kaka ngwe soni. Bon, Moni Mouton, tout na bande konanga, oh, alati pantalon ana, azanani. Alati pantalon, même si la bi alati pantalon, le quoi, moi, alati cache-couche. Onde mama na makambo eza so moi bomona onde ni bande kuna bo manifester na ba commentaire bomona onde ngenini toto mama na noa bon manifester na ba commentaire chez la famille na katia Genève bon manifester na ba commentaire irma na katia Italie Vanessa na katia Espagne bon manifester na ba commentaire maman boyo na katia Allemagne mame la cadette bokota to solo la bokota mami elonga bokota manitara bokota cuisine yaniki na bino yeyo tozo solo la tendresse mwana muluba tata mwasi bisalu bokota baba kuku oye bokota to sola pona mamsi na biso mamsi na biso azo sala ezo mona na miso abatu ezo mona na monde entier partout to bomba ngote to loba pona mamsi na biso to loba nana s'abonner te na chaîne à Sila Bisalu kende mbangu ko raté te retard ezate beta kaka Sila Bisalu officiel s'abonner pour ba film moko ya wow ozo ba film moko lobi o film ya Nigeria otali banda kwa zo jouer wow otali maquillage habillement kolia lobi Dieu soit loué kuna bio na bio mama zolamba bio na bio ingrédients bino mo boyebi mama sokola mande ezwaka temps film na biso j'espère que ebima lobi samedi te banda lundi na 18h30 même si on voit qu'à premier épisode bande konanga parce que lobi eza déjà samedi et simbate ceux qui même ça otala kaka ba horaire na ndenge ezala ceux qui oboa kango samedi dimanche to pema to continuer sous lundi mais habité cuisine yaniki TV aoloba o ayebi o ayoki. J'espère que tu banda film anakaka lundi parce que lundi na 18h30 wana rendez-vous na biso bokota bala mama fongola téléphone fongola portable fongola TV film na biso kaka banda na 18h30 to consommer to okana linga kasila soko linga kasila soko za vrai bakouk bande konanga fongola ba téléphone nyonso fongola ba portable ba télé to consommer film na biso to sunga mamis na biso de pro de loin bolingo to ba kate na lingi yo mona na kanami sala bala mama to sala o ezana po biso ba bakouk to zaka toujours ensemble biso ba bakouk to zaka toujours unis to kokende toujours liboso biso to zana to soutenir mamis na biso na tous les domaines moi c'est propre moi c'est pembe moi c'est boakama moi sa classe au ka vraiment ko mams na biso super mama bandi kunanga ona memele bino kaka na mukolo alelo yango yo no baki na bomba te na sala non analyse ya film na biso la tourbillon de Babel au mamsi a trier bato nini ba ko jouer darling obeta koto tonton Jeko obeta koto yo côté kuna lisu to moni Serge Louye pazali Junior pe o Caleb akoti eza koinda Mathieu eza makasi Mathieu eza mati moko mati makasi toke de pe total tozonga pasteur pazali pasteur alobi ye era priaka asengaka na mbongo te asengaka na offrande te mutu emoko apesa ke azana ngo eza koyinda makambo eza minene
to pesa ka o ka ba analyse selon Cuisine Yannick TV ndenge na sali Nathalie extrait ya film na biso eza makambo. Eza vraiment makambo parce que kota la fille ba extrait na kaka kota la kaka ba acteur ba actrice ba za déjà na kati wana misut Marlène Pazin baza tellement belé na fichier ka na miniature wana ba obo mona tellement basé belé mam spé abimisa ka première partie premier épisode encore bimisa 2 personnes. Deuxième épisode ya baksa batumbino mo boyebi mam ndam de tito ko na suka film na biso to consommer film na biso ba baku ka monde entier to aider mam na biso na tous les domaines. Oko aider mam na mbongo, oko aider mam na conseil, oko aider mam na prière, oko aider mam si koto sala besoin sa bo union to ba bi union fait la force. Ceux qui toza toujours unis, SBA qui est toujours liboso. Oko mon appelle le mot bobengite mam skoto boy sala boy yangonde amour, le vrai amour. Faut to soutenir babaku, faut to zala uni, to zana kibonzambe, to zana koyoka yoka gauche droite. To zala toujours vraiment calme, to longwa na distraction. To longwa na distraction, même si mon kolobé to longwa na distraction. Total a toujours les devants, total a toujours film na biso ya tourbillon to consommer ango. Nga Nathalie nazaka na seti téléphone. Film na biso e bandi fona fongo la seti téléphone na ngana. Nathalie ke na ndaku na ngana na 20 téléphone. Film e bandi na bana nyonso na jwango na fongo liango. Ezaka to soutenir mams na biso. Yango ndeza bolingo. Yango ndeza force na biso ba bakuku. Yango ndeza force na mama na biso. Ya benga kabiso ba ange na ye. Ya benga kabiso ba bakuku na ye. Tozo sala musala pona sila bisalu. Nzamba lola apambola ye. Bo fongo la ba téléphone partout. Bo fongo la ba tablette. Bo fongo la ba télévision, télé partout beaucoup zala. 18h30 ezo beta, tout lancé mbala mokango, to sunga mam sinabiso na tous les domaines. Nzamba lola ko bambola bino, nzamba lola ko batela bino, nzamba lola ko protéger bino nyonso mande kwa Cuisine Yannick TV. S'il vous plaît, on a peut à s'abonner na chaîne Cuisine Yannick TV. Zanango grâce soko kutani na émission na ngai partout zwami ato finga kate ato pesa kaka conseil ato lobaka mingi makambu ya sila bisalu ya SB vraiment to lobaka ngo ozana besoin d'information ya sila bisalu. Comment na commentaire il s'agit benga comment na commentaire natanga ka ba commentaire ana nyonso na kopesa numéro toko solo la na privé et que ça la bien makasi et ozana besoin solo na Linda Coach ozana besoin solo na Michule Mbembele ozana besoin solo na Manitara na sila bisal Cuisine Yannick Azawana. Bo benga bo commenter et que ça la vraiment bien. Bande konanga tozala toujours na amour, tozala toujours uni, dans la force mususu. Pas na biso eza toujours na amour na kacha SB. Wana eza compagnie munene. Wana eza entreprise a mam sisi la. Baba kuke na lela bino ya trop. O na memela ki bino na mkolo a lelo kaka yangwana. Soki pe lobby samedi mams bois qui filme et qui zala bien. Ce qui peut même s'agir tenter et zala kaka lundi na 18h30 même à koboa ka filme to consommer filme na biso to ça na besoin to beta ba 200 mata. So to beti da ba 200 kamata et que ça la même si wow et que ça la peut bien parce que azam mama abolingo azam maman alaksa bolingo na ya mutema to aboma non abinga biso partout akata ka luketu ne pona ba cook après ya kaming pona ba cook na ba fa na ye ba na ye o ba soutenir ye des pros de loin dans tous les domaines surtout na ba prière et ça la vraiment sous bien makasi et ça la vraiment bien bandeko na ngai émission na memela ki bino na mukolo alelo kaka yango bana mama
nalela bino ya trop bandeko na ngai to consommer film na biso ya tourbillon de Babel. Tokomona premier épisode na minute totala ka bestre na bestre wana eza analyse à cuisine ya Niki TV eza wow mam oza matata ozoloba papa lati pantalon lokola lati cache couche wana nani naza na posa na sala ba recherche na yeba ke wana eza nani nazo yeba te parce que elongi to omona te eza somo bandeko na ngai na lela bino ya trop ba ona bwaki na ba ope na bwaki te tellement boza ebele na lela bino ya trop na bwaki lisusu mama na nga na lela trop Mathilde Demba yo moko yebi Mathilde Demba yo moko yebi na lela bino ya trop tellement boza ebele na bwaki koko muya wana vraiment ndeko na nga koko muya yo mo yebi bokota bo consommer film na bino et que ça la vraiment bien et que ça la bien makasa koleka bo consommer film na biso et que ça la bien la famille on est ensemble na lela bino ya trop émission na biso et komi ko chite na pesi ba merci na bandeko nyonso o bazaki na kati ya live nanga na pesi ba merci na bandeko o ba kolanda après na pesi ba merci na bandeko ba ko commenter ba ko s'abonner ba ko tia ba j'aime cuisine Yannick na bino alela na ba cœur alela na ba j'aime et que ça la bien au côté na vidéo au côté na live moi j'aime au lundi live et bandeliti suka émission za ya kitoko tout cas nzamba lola apambola bino que Dieu vous bénisse à la prochaine bye Lomba bitumba na ngai nzambe alola elombe lomba bitumba na ngai nzambe alola elombe lomba bitumba na ngai kosi na yuda elombe lomba bitumba na ngai nzambe alola mundeli na ngai yendo longisa ngai tango banguna bakoluka